Congo France. France.com, site ya Tolo Masolo danger, Masolo Kitoko. Ok, merci très cher téléspectateur Naebi. Vraiment, Boza Ebele ya Kolanda. Émission Nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Dipumba. Merci beaucoup aussi à Mouna, artiste métier noir devant la caméra. Merci beaucoup à Yawili Moucheni Balobi Koda Mboko Yozame Kota Virus. Merci aussi à David Olito Moto Moko bien. Merci encore à Diezola London Babi Keba Mami Milinze Mamote Mayabatu. Il y a tous Pepele Yambetelo Mamali Kelemba. Et puis ma maman chérie que j'aime beaucoup, Malolo Loris et la Congolia Babi David Olito Moto Moko bien. Ah Ngaye, Nebige Bozé belé par tout le monde Bozo tourner langa soki Papi Messi Azanani. Botike langa Papi Messi pardon. Botike langa penza Papi Messi afanda na ngwende na ye. Pour époque Papi Messi. Tara la grosse mouline s'est décidé et puis Nazolo Bapé avec autorité botike langa Papi Messi. Époque bata Papi Messi depuis Lukampa. Et puis Mandela Mugonda, pourquoi pas Mandela Mugonda Babili passe à Batouya. Papi Messi, époque à Papi Messi, la grosse moulure de la presse congolaise naïe na plateau na mon côté na ça déjà nos confrères na yaya na donc c'est-à-dire Mike Lokamba. Mike Lokamba to rozalande wana to beta ne masolo alors et à large. Papi Messi to ça la rande to lobaki et ça la vraiment vrai bien Mike Lokamba pe azawana Papi Messi à côté déjà dans le plateau de bêta masolo mais quant à moi d'abord je dis bonjour Mike Lokamba. Bonjour grosse molir. Voilà tu repousses un peu. Voilà. Bonjour naba internaute tout au bateau talabiso. En scène en ce moment et j'en profite aussi pour présenter ma merveille. Naba fan et tout naba partenaire vie au Basungarabiso. Donc voilà, on est là. Le véritable code Yamboka, le seul et l'unique, le contestable. Moto, ceux qui a quitté, mais tous les journalistes, ils ont la piaka. Sur ce kotaki, ma déçoit kotaki. Donc, grâce à Willy Mouchen. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup, Mike Lokamba. Nous, tant que journaliste, bilan à Mike Lokamba en 2016. Et les Kindéni. Oui. Côté positif. Bilan, d'abord, si on parle d'un terme de bilan, de 2016 à 2017, le bilan est positif. Bien que moi, Mali paysan a raté, mon vie à Moutou, il y a toujours les hauts et les bas. Bon, c'est-à-dire que flèche comme mata, flèche paye comme kita, beaucoup dans la biscade, et métolinga toujours dans ça, tout ça là. Moi récite Ezala. Mais na sali bilan il y a année 2016 en général, si je vais parler d'un terme en général, bilan a été positif. Voilà na part nanga et puis bilan nanga donc est positif bien que ba maramusu chez zanga quitté les bas quand on a trouvé bisayo mais ça va. Na kutana marambe belé puis na métier ba risque rendre zanga raté et puis donc voilà marambe belé mais bilan vraiment positif. Voilà, ok, merci beaucoup, vraiment. Le lot Nayambi Mike Lokamba, sa collègue, Nangaza Yaya Nangai, Tozane, vraiment, to bétané le lot Masolo, alors, et à l'âge Papi Messi, depuis Lukamba Balobi, on a vraiment, il y a ta grosse mouleur de la presse congolaise, Nabino. C'est un Papi Messi, comment on a trop, Papi Messi, prêtre na Katsa Lukamba, et puis Mandela Mugonda, Bazami Balé, pour bientôt la grosse mouleur, non, qui est dans Lukamba. En tout cas, bon voyage, il faut que ça bien, bon voyage, Papi Messi n'a pas si mbote. Voilà, ok, merci beaucoup. Il y a Papi Messi raté. Déjà dans Papi Messi Roland émission et puis Mandela Mugonda, c'est-à-dire Barobenga vient dans Mike Lokamba. Moi j'ai pour Yazara à messani au CPL Sabat. Mais merci beaucoup Mike Lokamba. Lelo vraiment ce qui plus mingi na yambi Mike Lokamba. Et ça moi ba nungu etamboli. Manungu nungu meki mpe kotambola Mike Lokamba bazo welela nini na artiste na biso déplique pomba bon rester toujours scotché sur Congo France ndé vraiment avec grosse moulure de la presse congolaise na bino na invité nanga Mike Lokamba ndé to betela bino masolo et à l'orge au poste que na kena no bozo welela nini na déplique pomba non to welela parce que déplique les kay bisinga bino grosse moulure nga plus jamais
non qui plus jamais donc c'est-à-dire que grosse molinga plus jamais non rosala na Mike Lokamba émission ressources et puis plus jamais Mike me kotanga kombo na ngate ni na ba émission ni na ba internet sur un meki non kangisai na ebité Mike Lokamba lokola la grosse moli pe na lekisanga na ba information te et puis lokola la grosse moli na zola kaka bato balanda biso puis ba sepelanga na biso ba information na source malgré la grosse moli azara muta polémique te mais na luki un peu Mike Lokamba to meka non koyeba entre yo na déplique pomba bozo wele au juste Mike. Ah bon, Mambolobi, alobaki bongo. Si. Ah donc bah internet bah ok hein. Oh yo lobby oh ya lobai mena mnona. Ok merci. Nga roza na problème on a musicien tout d'abord parce que na sala amsa na comment lelo boye eza ba déplique wana te. Ah lelo sono samsa nga bien déplique a contribué à monter na carrière nga. Le preuve est que ceux qui ont une bonne mémoire, ces gars a raisonné très bien que par contre au monde que biso ba Mike to contribuer et belé et pas naïe. Alors que plus jamais n'attend comme on naïe plus jamais on regarde émission noté. Ngane na website que non na utika la oyamba été. Pour na ma déplay qu'il faut à comme on a succès fali poupa. Aussi longtemps qu'il fallait pour pas en envie donc à bouger l'enté donc voilà na comme là il a que non nga pona yambo faut na succès fallait donc à sauter gaga donc na comme là parce que nga solo na tag mi balle nga sona na faire na lukande yo olona ngenda kotonga na comme là que non na bakishi yo ke na koloba lokola mona mwasi lokola na habité désormais yeba ngo Mike Lokamba a otikala ko yamba te il faut comme on a succès à fali popa ndena pesa ba punition ba artiste msusu AP faut pas comme on a ba succès na bon poto yamba bon le lo soki Mike Lokamba poto ebiye eza na nzela ya garçon no tangati ozomona au moins le photo to lo ba lo moko ba musicien belé baza est conscient baza bengra oh lelo que tozo sala mingi pa na bango mais tozo récolter kaka mtema mabe o sala musala banina musicien ou aider na moment ya pasi mais aujourd'hui à Monique non à moins 1 franc moins 2 francs à Monique non a commis à coquille alors sur le bail bon je suis désolé ngane na psa que non na otikala ko yambeli société donc voilà. Ok, merci beaucoup Mike Lokamba toyebi que vous allez rappeler quand même na relation ya bien avec Déplique Pomba Niance mais d'un kumba la moro boye beaucoup tisi rando est-ce que Mike Lokamba vraiment lelo na micro na ya Congo France et puis devant la caméra na biso ya avec Mona artiste est-ce que toko yeba vraiment Mike Lokamba au juste boeleli nini na Déplique parce que vous allez qui vraiment na relation ya bien d'un kumba la moro boye relation comme ya rando tozo yeba to juste zo le kanini siko yo ozala kaka rien que mieux placé pour na ko éclaircir monde entier ou ezo zoata ko la démission na biso na Congo France au moni na belo mongo parce que maman ezo ba matro nazo kaka Déplique à lobby boye soka moni ya ko beta yo o kinga na lobby Déplique azolo ba otanga comme na émission mon jeune frère ah oyebi Mike Lokamba na numéro na e ce qui a mon bala solo la ya kotonga te en placement ba momi baza kotonga ko bimisa koma bato donc mon bala kenda direct relation aux zolo bawana oui bandeko bayebi je suis le seul journaliste et chroniqueur mutu moko mutauta nga wana ndeko tanga wana awlongola ngote o mutuna mutenga zawa bon na habité parce que le lopé ba journaliste belé ba bimi c'est sika mais biso dans les seuls journalistes oyo aleki ça Déplique na émission internet est-ce que y a baka émission internet c'est ceux qui ba otala ndenge nini ayebaka il se souvient encore jour on a yambaka après 2 jours à benginga zo lela en tout cas bato na bungisa après ba voyage na Europe bato na bungisa na se retrouver bon et lelo ne baloba ba futi biso na monnaie de singe to contribuer et belé na carrière à moi na wana ya Déplique Pomba on va mususu ba monsieur mususu bato ba barati na bo moto bo azokola mais na esprit il est encore gamin comment
c'est-à-dire que non ozomona mutu boye libundi ozomona mutu azokola na mabundi mais esprit naie eza mukie trop azokola te. Donc voilà, naza wana te pour toujours naloba mabe ya mutu mais ndenge batu pour etamboli batebe bazobenganga qu'est-ce qui se passe entre mon jeune frère ngala na problème na été nga tozana na relation bien sauf que batu o lelo o yazotambo na bango batu o lelo ba sokolo basani nga basokola nga dia basani na 2014 bato lelo na 2017 ba sokolo basani ba comédien wana nga déjà na pardon nga basokola nga dia basani na 2014 yesiko azimo occasion ba sokolo basani na 2017 na 2017 ozomona donc ça que groupe moko bato balinga basala nga mabe ba nuire nga bakepa ya mwana mai tellement za gamene nazo ba gamen bakepa déplique oui ba kena kombo mabe na simananga que Mike Lokamba asala ka boye ceci c'est là boye on se comprend noko tellement esprit za ya mukira ndi nazo loba excusez-moi na monsieur ko choqué ba ndeko mususu mais nazo loba on nazo sentir donc et pour ça là noko atikala na ba séquelles moko boye c'est comme si ngana na problème nae or Mike Lokamba azarane na problème na été ngana ko tikala jamais cause na problème na musicien mort quelconque. Si aujourd'hui je passe à la télévision, trop c'est trop parce que j'ai entendu parler beaucoup de gens qui m'appellent Mike Lokamba déplique azo le belon ndinga mabe azo le belon ndinga si c'est là en tout cas et puis nous avons informé la bateau. Bateau excusez tu es un journaliste mais na fingité. Naza ate pour insulter. Mais ceux qui mutabungi fona zonga ça peut mutanzela. Ngai na tozalaki na Mirador avec l'artiste et musicien Fabrigas, tu accompagné qui est, tout le monde entré à jeune frère Wana à côté. Il y a un panzi naie, le Kamba pe Mike Lokamba on a zalelo, na appelé un panzi nanga. Mais au bana boni au ndoye bisa bato temela bango que non Mike Wana la kani la rende la boina robeta e, da kout ndea boi fona beta e. Bato ba oye bisanga, ah mais le Kamba on a problème là. Na déplé. Oui. Ngana bisi bango. Alors bien, on a bien betao. Yango siko lelo. Tiens nga pena micro bien boy. Voilà, muna na zimi ko nga Congo français. Voilà. Ndeko wa mobali ozana makofi. Ah donc oza kinwa ndengo lo ba oza kinwa. Omole omona nga wana. Ongo ya mbala moko oya obeta Mike Lokamba. Obeta omeka na obeta likofi ko boire likofi hein. Écoute ezwanga ta na nzoto. Na ebité ah nanga bimso forme sang. Et puis s'il faut mettre un défi ndenge yé ayaki po betanga betinga te ngaso na moni na beta nala minga lobate makambo bozoluka na ebité 2017 to osiliza makambo te Mike Lokamba yé tellement ki alobaki a betanga betinga te ngani na beta so Mike monite ke soki sou bobundi obeti eto ye bobundi bosimena nzoto monite ke eko créer toujours encore ba problème Mike. Maintenant bien na sala émission mo bina rapidement na sala émission mo bwe on regarde tout ça la analyse au point faible parce que musicien tout a un point faible na ye a sa pe na place oyo a fort deux la analyse tout ça la cas. Et bah musicien belé tout ça la analyse na bango et moi peut bien côté négatif et ça boye bah accepter en gros on peut ça mote na artiste musicien nyo surtout mais ndeko wana alinga reproche té mon mabe na alinga reproche té alinga critique té donc na sala ba to sala critique a comité na niveau alandanga na Facebook a komelanga moi qui na bonanga comme une fille na bonanga mais ce que c'est pénalité zo numéro na benga directement Mike Oto na c'est pénalité na c'est pénalité na le baka nyo surtout sauf rien mais héritier surtout kuta na pesinga mbote so na benga na salle émission na voici un vrai homme ce n'est pas un taureau. Donc je suis vraiment déçu na ba propos de quoi tenir azol bakeno abi le monde va qui se peut plus jamais reçu l'émission ne peut plus jamais autant en combo bongo est-ce ngala dia albosu na combo na ye ndinga za wana auti poto to kutene jour na fa la tayin
Atagini. Non, non, pardon. Tout ça qui fait ngana ya utaki poto. Ngala kenda poto te mais kenda Dubaï Asia. Na leki bande ko belo ba kenda poto wana. Akenda poto. Ataki lamba nini? Yebisanga to kutana ngana pe na ta indeni yemo amonaki. Ngala ta blamba giboko polo ta. Na poto pe blamba ngwanze zalia. Na ta blamba chini ta. Vous comprenez? Donc voilà, je suis déçu. Moi, on va louer ça non. Moi, je grosso modo parce que là pour ça il y a caméra, mais j'ai envie vraiment de parler. Allez-y, allez-y, allez-y. Un bout la peso bêta donc. Voilà, allez-y, allez-y. Allez-y, Mike. Voilà. Moi, le bandé comme sous. Alingaka ça la AVC. Moi, soit faire OK, na kenda potokala. Et ça ba trace. Ba trace et yara. Na kenda potokala. Rêve wana keno ndenge batu ba ndai ko yambanga nde na zalaki. Quand j'étais Suko tema ba occasion ne pesa makite. Dieu grâce. Nzela nini fungwami. Suko amoni nini a commis sous danger. Yebisanga bando ke belé si aux musiciens bando ke belé ba kenda na objectif. Yende ko wana kenda na objectif fini. Est-ce que ce gars est na plateau message ni azo pesa voyage na ye. Magende ba tourner ba clip na ye non? Olobi? Magende ko tourner ba clip na ye ya ouverture? Même pas, qu'il a un objectif. Donc il qui a commis bien à se perdre les femmes à ses moules à bosser magam. Au moment où on va bloquer là. Donc il y a moins de lingate na musique congolaise. Aux musiciens OK kuna ezala na beat. Ezala pas mbaté. C'est le na kuna na trop parce que à salé bison nzemba bien au moment où nzemba zo récolter succès lango, il est allé qui dit bakuna son la seule analyse wana. Est-ce que c'est le a bloqué nga ou bien a komelanga message mabe? Non, na seul point de vue nanga eza vie nanga. Donc muto a changé mécanisme nanga ezate. Donc on a dessus na ba comportement on doit afficher azo yebisa ba jeunesse tout que non sera moninga torobunda. Mike en tant que journaliste lelo o so kokutani vraiment na déplique est-ce que borobunda to bo retraité à l'amiable le rôle amibali na mibali ndenge ba solo la Mike lokamba na ebité déplique pomba pas en de kono mobali na ebité Mike lokamba so bokutani na déplique pomba mobali solo na ba nsuba mobile mais pesa kasima ngala mobile solo vrai noko ngala voyage ba mboka Afrique te pona ngino pesa kasima ngala vrai noko papa malembe wana Givenchy ngala vrai noko voilà ozomona na vrai noko nga pesa kasima te donc voilà. Ouais. Okay, merci beaucoup. Il y a une question na ezalaki ke Mike Lokamba so il le vraiment to souhaiter te beaucoup tani den kuboé na artiste na biso déplique pomba est-ce que beaucoup bunda to beaucoup loira bon négocier pour qui m'écoute na bino betaye na changer ma quantité Mike na bino betaye Mike atane ti babiso ba la grosse moulu de la presse congolaise solinga ba problème te Mike so to peki so Mike boma donc c'est-à-dire que Mike robomate donc pour monter mon qui te fona bo bunda na déplique c'est ça. Bah biso ki bitumba ba so pété moment l'engagement ba lo ba banjoko tout tigana banjoko na ba bunda non matiti mteko kana passe après bino boya sima donc voilà. Voilà, ok. Merci beaucoup, Mike. N'habite to comme Nabiso vraiment. Kochité protocole na émission Nabiso. Mike n'habite mot de la fin na yo Mike ozo promettre ba artiste nini, Mike ozo promettre ba fan nini, puis Mike ozo promettre artiste Nabiso oyo moi nungu ya bino na ekoti loko a déplique pomba nini. Te nga ko diete nga na calculer nga mutu a reconnaître nga c'est les seuls musiciens au le tika biso pe à son âme c'est Papa Wemba. Nga na niveau na eta nga na niveau na été donc nga yi na zwaka papier na zubic na sali demande d'emploi na sali li batu ba engager bango pe c'est-à-dire na yebi okoma na yebi ko s'exprimer na ba niveau on a été donc loin de là na zala toujours na makama mutu na mais na lobika ka courage na ba musicien na biso o ba sa msana bango bien lelo la preuve en est que ndeko na biso Fabregas album na ebeti félicitations héritier félicitations Robino Mundibu Tobo Sanapete azo binisa biso jeune frère déplique pe pomba ça va non jeune frère ça va mais nabi ça va mais ça va ngo ezana tozo ko na télévision mais na bato bakanga banzembo na libanda nanu te donc assez forcé donc nazo pesika courage
alembate Mike Lokamba aboyi na na kombo na ya boyi na ya lobi aboyi na kombo ne pe aboyi na magamu na boyi na musique na e Mike okotika pe kombo ne te na musique ne te na magamu ne te Mike mais yo mtoto tanga kombo ne c'est ça mais yango lobi ke aboyi na ye question na yo nga en tant que analyste yango na sala analyse so tuninga mutu na équipe so na boya ki ngo bana kimi question donc voilà so ilo rezo betate na ba ke ilo rezo ma betate donc voilà félicitations aussi na ndeko na biso Bouchou bébé Bouchou waza pa Fabrigas na senti petit wana ayibi ba voix moko boye so ki ma moko boye au jeune frère na biso à perdre Bouchou zo yembaka après prévoir moko na déplique pomba non sikoyo nani bébé Bouchou ina vraie version tia cassette bébé Bouchou o tia ndeko na biso ozoka ba mawaiza ba mélancolique eza wapi mawaiza ye makase mwana nena dina bambata to pesa 2 ans au mona ke no mambo sala donc voilà. Ok, merci beaucoup. Comme le biso cité to ke na biso na ba dédicace poto kabwana Papi Messi car Papi Messi pour kabata grosse molé ya Papi Messi o penda c'est décidé bino grosse molé bango tout mo pandi ngande na za na rien que pour na soutenir yo depuis le camp. Papi Messi na pesi mbote ngaso na koti ba faire za mobulu biso to ba moi miraja ba yaka na mbongo na bango pa ba kofelo midalia ba mbongo biso ba Mike Lokambala to moni ba moi mi après ko lé ba mbongo to tusi to tomboli mais malheureusement pe akata na Papi Messi na pesi mbote kota zali na Angola wana Mandela Mugonda bazaka mi balé Mugonda je te salue je t'oublie pas kota zali na Angola wana Mike Lokamba archevêque présent ya ba journaliste et tout a tu ko betela bino masolo alors et à l'âge voilà la grosse moulu de la presse congolaise na zala wana te pona ba polémique na wana rien que pona ko beta masolo et puis ko yambela bino ba tutu bazana besoin ya ko transmettre message na bango na bino ba yo bolela Congo France et puis bino ba yo bolela vraiment grosse moulu merci beaucoup nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à notre cordon Raphaël Oualoukonka, l'assistance naïe. Puis merci beaucoup à Patial Gondo, Patial Ilolo. Merci beaucoup à Patial Ilolo. Merci beaucoup aussi à Jeffer Mikwete. Merci beaucoup à Yawili Moucheni Balobiko Dambogoyo. Jamais Kota Virus. Merci beaucoup à Apocalypse Bella les millionnaires. Pourquoi pas à Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Merci beaucoup à Malolo Loris et la Congolia. Et puis maman Miline Zemamotema, il y a tous bébés et Mbetolo, maman Likelemba. Malolo Loris et la Congolia, tout ça la rande to ba David Olito moto moko bien diesel la London babi yo fandara na ngwende na yo babi epoka batu ya Papi Messi pardon muna botike epoko pardon muna artiste na biso bino bo pesanga motema pas cité po tozo vivre seulement na époque ya bata Papi Messi depuis le camp et puis Mandela Mugonda botika Papi Messi ko nebi ke bo benginge belé la grosse mouli Papi Messi de nani joueur asikate époque bata Papi Messi c'est décidé n'est pas la grosse mouli de la presse congolaise botika langa Papi Messi fanda na ngwende na ye yango ba musomba bo continuer à ba l'échec bata mulongwa sima yango zo compliqué bino nous sommes vraiment à la fin de notre émission grosse mouli donc kenem no na wati de Papi Messi fanda na ngwende na yo tika yoko ba pesa yo chance ko époque ya yo po émission na robanda ngo bana e bandeliti suka so na boa ki yote na ora nzele na obela Papi Messi et puis Mandela Mugonda moto aboya pauvreté aboya CCRS nous sommes vraiment merci aussi à Mouna artiste Métinoir devant la caméra joli Mousseyi motema ya batu ya Alain Binadam Nzambe ya swag nous sommes vraiment à la fin de notre émission quant à moi déjà je dis merci au revoir bye Congo France Bisona bango na bisona bango ikara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com